54 yende makambu 54 yende makambu Charlie Melao Berembo 54 nde makambu na funa akosilisa makambu tuyo tomona bi difficulté funa mo mobale tozomone aye na makambu aye na ba solution donc yango wana kaka donc rien à dire. OK, merci. Parce que azali mo mobalo ya Koli na funa na bakomi na biso tout oyebi awa ayebi problème moko na moko tina kati mutakobetele lisolo azate yango alobaki ngai na telebi mpona kende nalobela bana funa nalobela bana komini na ngai basituation nyonso ezoleka ezotungisa bango oyo bakoki koloba bien te ngai nakoloba ngo likolo mpo bato bayoka. C'est pourquoi omoni présence na ye ezali awa lelo mpona bino bomona ye pe amona bino oyoka mayele oyo ya sika aza nango mpona totambwisa makambo ndenge kosengela. Mais toujours toza na consigne moko tolobaki po bosala ngo te wana defasa telefone na yo bandani na basifre nyonso mais ya suka sukisa yango moni tolobaki te azali ye moko te aza akompanye oyo bozomona wana mpati na ye maître police bilengo balobi ke biso tokotelema mpona bakomini na biso tokotelema na provincial nde bozomona maître police
Maître Boris a fait beaucoup d'honneur. Bande Koubadimo, tout le monde attend le bon pour pas mon athée. Maître Boris a dit que ça on va voter la mise en place de la profession. Azawada, alors, en tout cas, na sepeli na ndenge na moni bino présence na bino na kati na oyo esika ya liboso avant que na banda maloba na ngai na présenter d'abord ba excuse. Est-ce que komi? Parce que activité totiaki yango 15h30 ndeto banda. Mais funa eza monene. Tozali na 93 quartiers. Et ba quartier nyonso wana il faut toleka. Toleka tina banzela mosusu lelo tokomi pe awa. Boyoki ba excuse na ngai? Boyoki yango? Merci beaucoup maboko mpona bino moko. Ça vraiment likambo madele. Ça vraiment yena ya yo na yango biko na timiza mwana ponga na za mokolo ngenge mwana ndako tebe dala maboko pona ngo tolobi boye wa telemi liboso na bino kombo na ye Maître Charlie Mbongao Gerembo. Son Excellence azali de profession avocat, azali conseiller juridique na oyo babengaka agence des zones économiques spéciales, azali natif ya Funa et précisément na Ngiringiri. eloko nalingaki naloba na bana ya Funa ezali boye. Funa ezo faire partie ya ba district oyo epesaki 4 communes na yango na ville ya Kinshasa à l'époque Léopoldville. Cela veut dire sur 4 communes tozala na Funa lelo, tozali na Bumbu, tozali na Ngiringiri, tozali na Bandal, tozali na Kasavubu, tozali na Selembao, tozali na Kalamu, pe tozali na Makala. Et sur cette commune là, Ngiringiri azaki na 4 communes où ils allaient faire partie de la 13 communes, il y a Léopoldville. Bon, est-ce que comme mais bon, pas la situation, il y a Funa, Lelo. Funa, ils allaient, district, ils allaient, district le plus sale. Il y a vu la Kinshasa, district au commune, au district au commune, ils allaient Makasi, district au pauvreté, ils allaient Makasi, district au précarité, ils allaient Makasi. District oyo chômage ezali makala. Mais pourquoi Funa oyo bandaki coexister depuis avant indépendance et comment dirais-je se retrouver dans la situation wana ezali parce que toza na balobeli ya malonga eloko nini osala ke Funa développé te eloko ezosala Funa développé te ezali tozali na balobeli oyo esengeli depuis 2006, on a 12. Oh, bah oui, la Funa. Mais là, on est au Sala. Bateau, bah, on a dit banda. Bah, on a fait la bino électorat. Bah, on a fait la bino vote. Donc, voter pour la bango, vous voter pour la bango au détriment ya bana ya mabel, ya mabele. Naza su, vous avez la banzela, bah, fiche, bah, banderole, ya bateau, bah, ça va la Funa te. Je fais confiance à la maturité. Je fais confiance na bana ya Funa. Nari que erreur oyo tosalaki na 2006, tosalaki yango na 2011, tosalaki na 2018, na 2023, tosala yango lisusu. Lisusu na erreur te. Tosala biso bato tondimi ba erreur tosalaki na 2006.
tondimi baerreur tosalaki na 2011 tondimi baerreur tosalaki na 2018 mais na 2023 tokosala yango yebisa ngai lokola moto wana oyo numéro wana avanda na funa ata une semaine te mais aye kopostule na funa parce que azala na mbongo akoconvaincre bana funa bino bovote est ce que tout tosalelaka bongo oyo ekomi ntango tovote moto oyo ayebi ndenge mai soki mbula ebeti mai ekotelaka bato na ndaa tovote moto oyo ayebi ntango eyindaka na sayo awa tokimaka ayombayomba kanga ndaku wakende kolobela yango ndenge se esengeli tokomi na ntango ya bablak te parce que tolobi vote ezali prière moto akosa bino te vote ezali prière vote ezali souhait ntango ozokende kotia na ine yebaka ezali souhait baintention nazopesa nzambe olobi ke nzambe a partir ya 2024 vi na ngai bonga moto oyo ezopona wana azali moto oyo akomemela yo changement to te yo moko fosala nini oyeba yango na funa tolobi tozaka na numero mo numero oza combien comprendre eloko oyo ngai maître Charlie Mbongo aobien monasali tolobi tokolance campagne na biso na ngi funa eza na 7 commune mais c'est pas pour rien toponaki ngi ko lelo tolance campagne eza mokolo ya se elingi koloba oza na mwasi oza na bana sur le rôle d'un député d'un parlementaire soki moto atongeli biso pont te biso kaba courant toyebi ye wana nde député non tozoluka bato oyo balobela biso okopesa yango 5000 okopesa yango polo okopesa yango chapeau mais après ça mwana nga ntango kobela maladi nakoya kobela yo koyamba parce que nga moko para soki naza na mesure ya kozwa charge ya bana na ngai mwana nga soki abeli na 1 heure nakoki kosimba ye na bili mpe naki na dispensaire mais soki na ye epai na yo garde akoloba na nga oyo mokonzi alamukaka lisusu yango toza na posa te mokonzi apesaka nga mbongo mpona mema bana na hôpital toza na posa mokonzi akende kolobela nde biso pour que condition amélioration ya condition de vie na biso esala nini yango mpe yango te yango tolobi boye tolobi otongaka baport osalaka opesaka biso bakable ya courant okabelaka biso bambongo tondimi ozali motema malaa ozali ndeko na biso toboyi yo sala ONG sala fondation benga biso tokoma lokola mama mais mpona kokende koloba kuna ezosenga oza na matière oloba ni yo ozalaka déjà timide liboso bato kokoloba te oke osala ni kuna ezali makambo ya koloba ezali makambo nde kozwa inquiétude ya population kozwa badésidérateur bainquiétude ya population okomisa yango na assemblée nationale mais yo soki okomi kuna ozali koprotege bafrère na yo nga naza feriste te nga nazali avocat naza feriste te tokokende koloba makambo oyo ezali konyekola funa eza na courant te tolanda oyo te eza lokuta funa eza na mai te de l'autre côté soki okendaki toki mosi érosion lokola bato baperdre baparcelle moto oyo anyokoli vi na mobimba sombe lopango na ye atongi na érosion esala nini ekei nango sikoyo apesi yo voi alobi papa kende kolobela biso babundela biso mpona érosion oyo okei okangi na wa mono après lokola okomi na mbongo ebele oyo opesi biso baport opesi biso bakable ya courant oyo opesi biso bapolo tokozwa yango mais tokopesa yo voi te yo tokosoutenir yo na mambo etali ba ONG est-ce que ozokana bien mambo etali ba ONG tosoutenir bango baza bandeko na biso yango te mais mpona kolobela funa ezosenga d'abord bana ya funa pourquoi tolobi bongo moto moko te akoki kobeta lisolo fidèlement soki amona yango te yo omona deja moi ndenge ekotelaka bato na funa omona te
mais oye lokola eza na bato papa sangiselanga bato mama sangiselanga bato napesi mbongo baya bavote ngai tokovote na biso yo te tokosoutenir yo na baevre na ya malamu ozali kosa mais mpona kovote tokovote te pourquoi bato bavotaki na 2006 lelo baage na bango ekomi deja basuki ya pembe mpe bango kobima sikoyo yo na Congo yo ozofuko na Congo oyebi kotika mutu Congo ezali mboka oyo ezali na richesse na betre ya bino lisolo moko professeur moko bien-être intégral de l'homme elingi koloba nini politique ya nzoto na nzoto tokozala toujours na base na biso tokozala toujours na base na biso soki esengi tomela mai ensemble tofandi tokomela mai ensemble soki esengi tomela biere tokomela biere ensemble soki esengi tokotya alambalamba poa na malewa tokoya kotya malewa toye kotya mpe poa donc soki olingi okende komela na grande hôtel moto apekisi yo aza te me yeba mpe siko outi soki olingi osomba ndako na Gombe moto apekisi yo aza te me yeba esika outi nde biso toye na politique ya proximité politique ya mibale toye nango ezali ya bien-être intégral de l'homme bien-être intégral de l'homme elingi koloba nini elingi koloba une fois tozali élu nous allons proposer des lois en faveur de notre population oyo ezali ya funa eloko nini tokoproposer toye kose rendre compte que au fur et à mesure éducation na biso ezali kose dégrader le jour ezosala ke tokoma na bakulu na ebere ezali na bana mosusu nga nayebi mwana oyo ntango azalaki na école primaire très intelligent mais omoni akomi kuluna par quelle magie parce que encadrement malonga mwana oyo oyebi ke na quartier parce que toyebani bacondition oyo kopermettre ya tanga te encore mayele biso toyi topesa nao bana na biso baleki na biso bazwa orientation par rapport à l'éducation ya mibale tolobi boye nous allons nous battre bekong pour que tozwa subvention mensuelle ya na chemin ya mboka na biso esengo te lelo tozali na gratuité ya enseignement avec Fatou Béton olingi te osali mokili na yo oki otya président na yo otya badepute na yo tokoya mpe kuna mais na république démocratique du Congo Fatou yango mokonzi na ngai son excellence Julien Paluku Kahongya biso na parti na biso bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo lors de notre congrès toponaki Fatou Béton comme notre candidat président de la République. Donc, nous avons voté, nous avons battu balé, nous avons voté au niveau national. Nous avons voté Fatou Béton numéro 20. Et puis, au niveau national, nous avons voté numéro 54. Et puis, na Funa, nous avons un candidat, nous avons voté Kalamini. Alors, nous avons moi quelques mots. Na niveau Yangiringi, nous avons un Yabisope, moi, na Yangiringi, maître Boris. Ah, là, c'est ça, la maître. D'abord, comprendre que tu es au Kénokosani. Tokoloba et puis bokomona ke tofani tokoloba po na funa parce que ngai libota na ngai ba mama na nga bande ko na bavana na fu soki ma etombi epa na biso lupango na biso ya famille ma epekota yango te soki kulu ne sa bande ko na bavana na sale pe kulu ne ko sa nini bongo ba misusu bande ko na bazaka te bande ko na njili azamwa na njili azamwa na chango ayeko postuler funa bon voter totika sentiment oui tokokoloba nyonso on peut tout dire tokolia soki tokomela masanga soki tokolia soki tokosala nini tokozwa polo mais après tout je fais appel à votre conscience je fais appel à votre conscience parce que la conscience ne se fait entendre que lorsqu'elle a raison. Nasengi bino, au-delà de tout, vous votez pour le numéro 54. Numéro 54, Azoya
na amélioration ya condition de vie. Azoya na politique ya proximité. Azoya na politique ya nzoto na nzoto. Numéro 54 bozana numéro na ye bokobenga ye à tout moment. Numéro 54 aza mwana na bino, ndeko na bino, leki na bino, yaya na bino, mobali na bino, ya bino nyonso ya funa. Mobali na bino. Nde yango tolobi kotika sentiment toko vote na biso le jour yango okoni na kati ya bureau de vote tobosana te tobosana na biso te tobosana na biso te. Numéro 54 obeti kaka se 54 omoni ya bimi wana opesi makambo. Tokozonga awa mpona kopesa remerciement, tokozonga awa mpona kocreye plateforme wana oyo nalobeli bino awa. En passant, mokonzi na ngai Julien Paluku Kaongia alobaki na ngai Charlie natindi yo na funa. Lokola ezali mwana ya funa nalobi oyo elanga siège boyo moko. Ngai na ye na funa nalobi funa ezali bandeko na nga. Funa ezali ba mama na nga oyo nabotami na bango nakoli na bango nalie na bango. Funa bakopesa ngai siège. Boyebisa na soni te mama ona kona Julien Paluku azozela siège ya funa oyo maître Charles kosala nini akomema. Boyebisa na soni boyokisa ngai soni te mpo nazali secrétaire national en charge de la justice et droits humains na kati ya parti tobengi bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo. Nazali mokonzi na kati ya parti na ngai. Boyokisa ngai soni Sangoma funa parce que funa ezali mabele na ngai na yango nazopesa moke maloba na candidat na bino oyo ya ngiringiri Maître Boris a placé un mot et bongo tokokoma na suka ya mayanga na biso tobali na retard tokozwa bino tamola iyi Maître Boris. Maître Boris azali mwana ya ngiri boyebi boyeno azali mwana ya ngiri akoli na ngiringiri nde yango tozopresente ye comme aza mwana makanza soki na église ya mokoto ekokeli na église ya mokoto na kimbangiste ye esika ya botami abotami akoli donc motoko sabino te mwana ya ngiringiri nde yango topesi ye mwa maloba moke bongo toclôture mpe toclôture activité na biso. Ndeko na mbote mbote sisi na ne songo makasi oza pembeni na bino na limeteke na omona base ya boye base moko très consciente base moko très polie na ozala molai mingi te parce que confrère déjà lobi eza ndeko na bino Maître Boris Ofutu. Je suis avocat également tozali bana ya mabele biso nyonso toza l'autorité morale moko. Julien Paluku oyo ameni biso na nzela ya mokonzi mboka chef de l'état Fati Be so boye sala mboka politique biso toye nango certes tosala mokili ya sika te mais toza ndenge moko te na bandeko baleka totali bango na mosika mingi. Mwana zobe eza mwana oyo amonaka bakosaka l'héritage ya papa biso bamosusu toa l'héritage kaka Congo se babenga biso na Congo toyesi bakokende na rwanda baboma koto bakoma tokima tozwa conscience tobongisa mboka na biso
Sur ce, bon, bon, ça me va, biso, toi, banane, tu peux savoir. Ni tu peux savoir. Bande comme si tu peux savoir, va voir, bah, il faut est-ce que maman va savoir, na monte, maman ni alati makasa, na monite. Bah, on va y avoir plus de ma puta, donc 5 ans, on va ma puta, après, tu vas comprendre l'élection, bah, il peut ma puta. Bah, fille, on va bien ça le savoir. Nous doivons gagner 21 000 $ à la fin du mois pour avoir retour du puta, 5 000 francs. 15 000 ans, on s'en au sali calcul au monique à un escroc politique. Biso de ça la politique, mais outre que la politique ou la nation. Et là, si on me compte mboka, moral et moko. Na likolo to voter ni ma combien? National to voter ni ma combien? Ah, si vous la professeur en dingi moi la bino yeyo. Bon, partout pour bien. Je peux faire confiance, je peux faire confiance. We get together. Beaucoup de chance soit tout côté là babunda kalibanda te bande ko ba ko sa bibliothèque politique soki na komi député na wala msa mobutu soki na komi député ndeko akufa ya bugana na utambisa ye wana politique ya lukuta biso te na politique ya proximité ndenge ko sa utu boloba boye de sika bimi ngana mona ngenge ya makanza tokoli awa tobotomi awa toyebi place nini kone buzamaka toyebi ndeni ma ekonda kawa soki tokeke kosala de notre mieux ya kosepesa bino parce que quand na bino basi na biso baza awa bandeko na biso baza awa tant ebolelaka tolongaka ensemble na bino mingi bakufeli bana bakufeli bandeko mpo nini tokoni bandeko biona die mokonzi ya mboka atieli biso kobota ofeli ma attention oboko eza ofeli te donc to sunga mokonzi ya mboka ata aza na makanisi ya malonga matambisaka mboka ye moko bopesa bato mayele lokola maître Charlie lokola maître Boris bopesa biso chance pour que tokoma kuna tolobela bino nga na kolobela bino na niveau provincial bakosa bino bakolola ba 5 000 te bao bazwa koleka mbongo wana yano ebele aote bino 5 000 bona bambongo wana te soni bailo 5 000 sa nini nyelo eza mbongo na moko bakola na kobomba ebiso mbongo kuna bopesa biso chance bozala besi te nayebi de quoi l'honorable est capable, il fait de quoi je suis capable. Tout ça de notre mieux que la milieu provincial de sa chance, numéro 48, bon, ça va être 48, il nous dire. Bon, ça va être honorable. C'est une petite chance pour chasser une guerre. Donc, on peut vraiment une guerre. Donc, on est dans le forage, il y a bien une guerre. Forage, les hommes embêtés. Mais à la longue, mboka tokolela mboka parce que tozotokola mboka place nyonso toza na droit komela mai oyo ya solo fo tomela ndeti boye tozoloba awa pama eza te okolelo image mingi bakendaka mosala te bakendaka place te eza opportunité oyo mpafandaka na ndako yango etikaka bapapa awa afoni ndako akosala pe mpo mikuro ezali te tolobi toke tokende tokobosisa bino courant parce que kotila bino courant eza mosala na député te oyo aoyemo théorie wana ke bovote nga na kosomba aza lokuta mais biso tokosala effort toke kolobela bino place ifo tolobela bino pour ke bango na tour na bango baya kosonga biso donc nakoloba mingi te mwa mikela ye nango yango wana na sepe na kene bino encore une fois bometa bokola bino ndeko merci beaucoup. Yasuka mpona kolobeza napesi bino botondi mingi botondi mpe botondi lisusu nzambe abatela bino tokoma le jour yango ya le 20 tokote numéro 54 mpona kuna tokote 48 mpona Nyongiri tokote 20 mpona présidence de la République. Natombeli bino mpe bozongi na kimia tokobima awa moto na moto asonga na ndako na ye na kimia tokosala te numéro 54
puis numéro 48 pour le niveau provincial ya Ngirengiri. Mais dans notre temps, moto na moto avant na kala lisika na ye wa mokeo tolengelaki mpo na biso moto na moto akozwa ye tozonga na kimia mobulu te biso tozali bato ya kimia. Bonsoir, honorable. Bonsoir, merci. Comment est la semaine il y a excellence je l'ai pas. Nous à la commune ya Ngirengiri. Merci beaucoup pour la question. Aujourd'hui, c'était le lancement officiel de notre campagne. Donc, ça dit, toi qui peut relancer campagne à Bisso, na niveau de députation nationale, il y a Funa. Donc, tu préférais que tu lances en go na Mabele, na Ngirengiri, Mabele aussi que mon Bisso n'engue te poli, n'engue te botami, n'engue te évoluer. Tu préférais te lancer en go na Funa et précisément na Ngirengiri, ndé en go que ça va na qui les lots. Nini kolobana bana ya Funa oyo na commune Ngirengiri sika otie ya base na nini kolobaye. Et le qu'on a lobby na bana Funa c'est que il est humain de se tromper, mais demeurer dans le reste c'est du diable. Ben regarde ça qui na 2006, na 2011, na 2018 et regarde to sala ressources. Cela veut dire que voter bateau ba vana na Funa te bateau ba uti na Funa te. Motauti na Funa te akolobe la Funa malonga te parce que yebi ba réalité Funa te. Biso nous sommes le fruit, il y a précarité, il y a pauvreté, il y a kuluna, il y a nyoso ya Funa to yebi yango de A à Z et nous avons des solutions pour ça. Toye pour la kolobe la Funa, on a komisa maloba ya Funa, on a komisa mongonga Funa, on a komisa ba inquiétude ya bana ya Funa na niveau de l'Assemblée nationale. Il y a ici Bango, va voter numéro 54 na niveau national, va voter numéro 20 là, comme candidat président de la République, et puis va voter numéro 48 comme provincial Ngirengiri. Le marché de repère à la excellence de Julien Paloukou. Julien Paloukou, excellence. Alobaki nanga lobi nangai, camarade de Charlie Mongao Gerembo. Numéro 54, la réserve de la Funa. Na tindio na mabele na yo, oye la ma siège. Et puis nga l'assura qui est na mabele na nga na comme ma siège. Et mabele na nga est confirmé nga lelo ke et ko bisanga sonité na comme ma siège na niveau ya Burek. Yango na pesié ba mbote pe na souhaiter bonne chance parce qu'il est pas un candidat na niveau ya Goma. Na pesié ya Nord Kivu, allais-je dire, na pesié ba bonne chance na ma ponomi oyo yé pa na siège, na pena na siège pour ça la force na biso lokola parti politique au Tobengi bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir excellence. Bonsoir camarade. Tout le monde a la base ya commune Ngirengiri na Funa. Yebi oyo ko proposition de la député provincial. Ni nous voyons ça na bana ya Funa. Bon, les gens là qui ont ouverture pour la mission, pour la campagne, vous avez pressé, vous avez prêt. L'ingéza m'a bien habitué pour eux, le loco assuré mal en Ngirengiri que, bappé sa mission chance ouana, vous allez 6 maisons, vous avez dit passe na bango, vous avez dit des 5 na bango, vous avez dit au fait des rajara bango, tout ça de notre bien pour que tu aies des colobes à mingo na bango et si tu as une photo de bango. Nini olobana Julien Paloukou oyo azali président national na parti nini omemelaye na base. Excellence, c'est comme toujours n'a pas bon respect aux ambassadeurs na yo. Il y a un terrain pour que ton numéro 16 n'ait au Ranaki. Donc mon compte peut ça qui confiance pour travailler nous sommes na terrain pour préparer base pour la élection où on se préparer pour bientôt là pour lui que ça va le moment là pour que tout soit ba siège de Katogana go Nora merci beaucoup. Le bana suka pona bana Funa to lingi bino mingi. To uti musika te to bana Ngirengiri to botama awa to kola awa. Na bandela ko une fois teli ba pasta bino te ba problème na bino. Bo pesa biso opportunité, to so chance de ko lobela bino. Pour que to changer ba vie na bino.
certes que nous pas encore député, nous pas en rebonga la vie, encore ma na monga ndenge nini. Mais le minimum au mutako kozwa, ya ngo to rebunda pour na to pesa bino. Bo pesa pe chance wana, bo za la décider merci beaucoup. Numéro na yo ya suka. Moi na ngengeri yeyo, candidat député provincial à ngengeri, na compte à Birek, c'est le numéro 48. Maître Bourou Sofout. Merci. Merci beaucoup.